Multimédia. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche à temps réel. Dépêche ezali émission na bino oyo elaka bino ba information à temps réel na système kaka ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche eza présenté nanga moko Michonoka, aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche elekaka na ASTV Media, soki nano s'abonner te, cliquez kaka ngonga wana pe o s'abonner pe o partager to saka ba émission ebele ya kitoko ba direct ebele ya kitoko na Kinshasa pe partout pe to saka émission o to yambaka ba politicien minene. Na dépêche lelo na kolobela mingi makambu ya guerre ya este. Lelo tozo parler mingi makambu ya guerre ya este. Général oya Sadek oyo dirige ba opération kuna na este asali déclaration na ye eza na anglais mais na ko interpréter ngo na lingala ndenge bomesano. Général Uganda pe asali déclaration na ye na ko interpréter ngo pe na lingala ndenge bomesano nde tokolobela situation générale nyonso ya este na dépêche ya lelo. Avant nanu tolobela makambo oyo nalobi mpo na guerre ya este tokopesa bino basango ba information oyo eza koleka na mboka na biso. Bino moko boyebi deja ke 400 millions de dollars bauti koyiba ngo na ministère ya finance oyo eza kokambama na Nicolas Kazadi. Autaki kosala briefing na Patrick Muyaya elekanaki na chaîne na biso direct na ASTV briefing ezali pe wana mais 400 millions ezali détourné mais Nicolas Kazadi aza ko s'inquiéter te. 400 millions eza détourné na mission nini. 400 millions de dollars eza détourné na mission nini. 400 millions de dollars ezalaki pona esomba ba minda ba lampadaire ba minda ya balabala oyo batia na nzela ya ville ya Kinshasa. Na kati wana pe ezalaki il faut basala ba forage. Mbongo ebimaki 400 millions. Mais surfacturation na surfacturation oyo esali ke na information toza nango lampadaire moko mwinda moko poto ya mwinda moko po batia na boulevard ya Kinshasa to na banzela Kinshasa eza ko coûter $1200. Mais na facturation batiaki yango $5000. Mais na briefing batuni Nicolas Kazadi alobi ye amonaki peke $5000 eleki cher mais na pression ya ngobila nde esalaki ke abimisa mbongo wana. Lisusu baye kosala facturation ya forage moko donc libulu ya mai moko basali facturation nango na $297,000 po basaka libulu. Mais na ndenge toyebeli ba forage eza ba biloko moko ya libulu ya mai ya ba forage eza ba biloko moko ekutaka ba $9000 soki balingi ezala mwa sophistiqué ekoki kokende na $20,000. Mais gouvernement abimisi $297,000 pour na forage moko mbongo ezalaki destiné pour na 1000 forage. Bino moko bo calculer détournement ya combien basali na 1000 forage ba détourner à peu près ba $400 millions où ils ont détourné. Yango likambo wana pesi peuple congolais kanda après détournement ya 100 jours to esu ko zo détournement makasi ya Nicolas Kazadi ministre en finance. Peuple a telemi, peuple a marché. Alobi comment président Félix Ovandi calme va détourner 400 millions. Peuple a souffrir. Na goma kuna batu baza kola na tempéri ba déplacer de guerre. Banda kwa kola les alités. Baza kola na bazamba. Ndaku moko kotonga pamba ezo coûter ba $200. Mais président Félix Ovandi bouche bée. Peter Kazadi aza Nicolas Kazadi aza ni interpellé ni eloko.
yango wana peuple azwi charge, peuple amarchaki accueilli na cour de cassation et pas procureur à cour de cassation, kosenga procureur à cour de cassation afungola enquête, procureur de cour de cassation a mené enquête abanda ko poursuivre Nicolas Kasadi parce que 400 millions ekoki kokende bongo te ndenge mbongo ya 100 jours ekendeki. Ngai équipe na ngai ya dépêche tokoloba nini tokosenga kaka na Nicolas Kasadi atika agitation. Nicolas Kasadi tika agitation, peuple na biso tosengi justice esa musala na ye toyeba clair 400 millions ekei wapi. Peuple a souffri trop, c'est trop. Tika agitation, bravo na ba compatriotes congolais o bake ko saisir procureur général ya cour de cassation. Kofi Olomide boyebi ke Kofi Olomide autaki ko sungande konaye faire gola artiste musicien na concert ya Yo Arena. Kofi Olomide azalaki invité kuna, mais Kofi Olomide azana posa akoma sénateur na Congo. Kasi habillement ya sénateur esalaki pena malamu te, voire même biso As TV média topostaki yango pona ko critiquer un sénateur akoki kolata boye. Tolobaki aspirant sénateur akoki kolata boye. Bato batiaki ba commentaire, Kofi Olomide monaki message na site na biso. Kofi Olomide a répondre peuple congolais na tina ya biema wana bokolanda déclaration ya Kofi Olomide ndenge a répondre bato nyonso ba critiquaki y compris pe As TV média. Ba anglais après avoir bitumba ebundi pona koboya kozongisa ba réfugiés na Rwanda, parlement anglais a outi ko voter décision faveur que ba réfugiés oyo ba koboka ngunda awa baza na irrégularité ba bana kotinda bango na Rwanda en attendant bazela décision. Kasi réfugié moko soka ke Rwanda et ko coûter gouvernement anglais 1 million de pounds, à peu près 1,2 million. Mais ngai na kolobaka boye commentaire na kotia au lieu bozo ba réfugié na botinda bango na Rwanda bozo kaka 1,2 million bo banda kopesa ba réfugié na bazonga na mboka na bango. Soki likambo wana lelo même soki bozwi décision lelo ke étranger nyonso oyo azwa nationalité british alinga zonga na mboka na ye tokopesa 1,2 million nasi ba congolais ebele bangolais ba nigérien ba ghanais ba kozonga na mboka na bango congolais penda ba tele 1,2 million ozonga na mboka no même ba bazwa ba british akobwaka penda mukanda no azongi penda na mboka na ye azwi 1,2 million na ye siko bino boza kozwa 1,2 million po bozongisa ba réfugié na Rwanda bazelaka dossier na bango. Pourquoi pas bopesi bango te décision kwei Rwanda signé toza kozela ba réfugié ba bana kotindika bango, mais ba réfugié balobi ke vaut mieux jour yango akufa en Angleterre ke azonga na Rwanda. Kasi biso tokoloba ko eza ba stratégie batongi déjà ba camp eza ba stratégie ba mindele bazoloba ke eza ba ezali ba réfugié, mais pona biso ba patriote congolais batomona ka musika ezali bazolinga bakotisa ba réfugié wana après lobby ba former bango bakoma ba soda po bakota na Congo. Ezali stratégie oyo totindi ba réfugié, mais baza ba réfugié te suka nango bakokoma ba militaire rwandais bakomi ba mercenaire rwandais pona ko attaquer Congo. Alors peuple congolais tozala na vigilance na likambu oyo. Siko tozokota na information ba situation ya guerre ya Est, Corneille Nanga zo seme terreur kuna na Ruchuru. Aza ko seme terreur, soki na lobi terreur parce que azali libre. Aza ko tambola na ba jeep sika. Baza na ba armes sophistiquées ya sika. Bango baza ba rebelle bazwi ba armes wana wapi? Ba jeep Land Cruiser wana bazwi yango wapi? Asali discours kuna na Ruchuru, alobi mikolo ya président Félix Tshisekedi eza ya kotanga. Alors bango basi babanda ko préparer guerre oyo depuis ba pesa président Félix pouvoir, bango basi babanda ko préparer déjà makambu oyo. Alors basi bakomi prêt kalate baza ko koma na Kinshasa pona kolongola président Félix na pouvoir. Biso tozotala président Félix azala mabeto azala malamu na moment oyo peuple congolais conscient
akolinga te bananga baya parce que nanga ozo travailler pour na Kagame. Kagame muta faire souffrir biso pendant 20 ans. Tokoyi kolinga te yo nanga oya na batu na Kinshasa ekosimba te. Même ba soda congolais bakolinga te parce que Kagame abomi bango trop na kitona na série ya musée. Alors tokolinga te l'histoire se répéter. Soki Congolais sepeli na président Félix T. Soki biso to sepeli na été jour conscience na biso koya tokosala soulèvement populaire. Mais bino bolongwa inde patru na baboti na bino boya kolongola président Félix na ndimite boza ko rêver selon boza ko rêver eko simbati. Soki ezalaki rébellion wana ezali rébellion na bino moko sa Kagame na sima. Engaka ezala mwa ndenge mususu. Mais rébellion na bino peuple congolais tozali penza o baza conscient. Même ba balingaka Félix cité bakoyi kolinga te nanga boya lisusu na Kagame na Congo. Soki botali nanga bazo changer na ba kombo ekomi AFC, Alliance de Front de Congolais et le M23 bazo pesa ngo ba couleur ba kombo mais ezali kaka M23 o eza soutenu na Kagame. Alors tozali contre yango. Malgré cela, les Congolais oyo baza pe inconscient tokoki koloba baza toujours kolanda nanga eza na Congolais moko auti États-Unis d'Amérique ye akoti na M23 bapresentaki ye epai ya Willy Ngoma oyo azali colonel ya ba M23 apresentaki ye bokolanda Willy Ngoma ndenge aza kopresente eza pe na mwasi moko lisusu auti na Équateur ye pe auti Équateur Mambenga ye pe akoti na M23 bokolanda bango awa naza na commentaire mingi akotia te mais nga nazomona ngo eza rêve quel que soit mabe président Félix to malamu na ye parce que toyebi ke na 5 euti koleka eshuwaki toza kotala eleka ne bandeli boye badetourne me bandi malgré cela tokoki kondima te rébellion kota lisusu na Congo soki toza na posa tolongola président Félix vaut tolongola la soulèvement populaire que rébellion moko ya Kagame ya lisusu parce que Kagame akonzi biso 20 ans soka ye lisusu na bananga akokonza biso lisusu 20 ans po azo préparer mwana na comme président tant mwana na comme président azwi continuité ya 20 ans lisusu donc il toko souffrir sous 20 ans biso toko kufa totiki bana na biso bakoko na biso na souffrance ya ba Rwandais nanga oza ko rêver toko telemela jusqu'à l'Infobo. Kaka na makambo etali guerre ya este général ya Sadek alobi avi na ye ezali ke bayaki mpona kobunda mpona kosisa guerre bayaki mpona offensive et non dialogue bokolanda ye marga alobi na anglais nazosala interprétation bokolanda ngo après awa bokolanda mpe général ougandais ye pe apesi avi na ye alobi ke baza na posa ya paix mais il faut dialogue confusion entre deux généraux bagénéraux wana mibale bango mutu baza na opération na makambo etali mboka na biso kuna na este koma baugandais bazobundisa biso na barwandais mais baugandais baza na Afrique du Sud esika moko yango toza comprendre guerre osusu te en tout cas président Félix toza comprendre te suka soki oza complice na bakagame ekoyebana soki boza complicité lakisa ke oza patriote oza mwana ya Papa Etienne Tshisekedi tomona clair na likambo oyo sans plus tarder tolanda ba video bandeko na ngai na Sud Ubangi bandeko na ngai na Gemena na Akula. Est-ce que moto ya lobaka la bille ne fait pas le moine? Pour na bino aza na raison. Est-ce que bino bokanisi que batoka ko bazaka na ba cravate na chemise ya pembe na costume bango nde balingaka Congo? Est-ce que bobanzi te que moto mosu akozani kaka na coupe na mwa polo na mwa lipapa mais aza na bolingo ya mboka mpe akoki koservir mboka nautaki na Gemena nakomaki Akula
namonaki nayokaki pasi bamvula ebele bato bana bakombo minene oyo bino boyebi bamonaka mpe bazalaka komona oyo nga namonaki bamonaki epi bapesi mokongo bakei ntango tokopona bakonzi bato bakosalela mboka ubangi esengela tozwa kaka bango mpo bana bakombo oyebana to esengela tomekana kokanisa topesa nao chance na bandeko mosusu oyo ntango mosusu baza na bango na bacravate mpe te na bachemise ya pembe te na bacostume te me bakoki mpe kosalela mboka. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le gouverneur. L'habit ne fait pas le sénateur. L'habit ne fait pas le député. Motema ya motonde eza le plus important. Motomoko aloba na mboka na biso libanda eza katite. Toza na ngele, toza na mayele, topona na mayele. Tokolandaka kombo, tokotala moto nini oyo akoki mpe kosalela mboka. Ubangi nyokwami mingi, bana ubangi banyokwami bamvula na bamvula. Nga na banzi ke tokoki koloba peke bato bazaki na chance na mbano ya kosalela mboka basali mission na bango te batikela pe bato mosusu. Natombeli bino bolamu nzambe abatela province territoire. De sit-in en sit-in, les Congolais veulent voir clair sur la destination de l'argent dilapidé dans l'affaire forage par Nicolas Kazadi. Comme on peut le voir, ces jeunes regroupés au sein de l'organisation Union des Forces Libres, IFOLI en sigle, étaient ce mardi devant le bureau du procureur général près la Cour de cassation pour déposer leur mémorandum. Ils demandent au procureur de faire arrêter l'ennemi du peuple congolais, M. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, alibi yoyo ya bana. A détourné mbongo ya mboka, mbongo efaki basalela bandeko na biso, o basana ba fait fort ya capital, basana bango ba forage pona mai. Nicolas Kazadi aibi a détourné mbongo ya ba forage nyonso. Il faut bakanga Nicolas Kazadi. Bazami yibi na mboka na biso balingi te mboka na biso ebonga ekende liboso bango moko bazo yiba babongisaka famille na bango na bana na bango batindaka bango bamboka misika bavage biso nde eto souffrir na mboka biloko bato mona eloko moko te na mboka ezosalama bien biloko emati ekomi cher. Reçu par les services du procureur général près la Cour de cassation, l'un des représentants de ces jeunes dévoile les contenus de leur message. À la question 2, Nani Aibi Yoyo Yabana. Et nous invitons le président de la République à se débarrasser de tous les criminels économiques dans le prochain gouvernement. Nicolas Kazadi devient un virus nocif. Je me répète, Nicolas Kazadi devient un virus nocif qu'il faut impérativement éradiquer avant que la santé de toute la République soit affectée. Nous sommes Bantous. Chez nous, les Bantous, nous disons Omoni Ndoki, Belela. Omoni Ndoki, Belela. Nous demandons au procureur général de nous remettre, de remettre la République, le peuple, dans ses droits. Si le procureur, d'ici ce samedi, le procureur ne donne pas réponse à notre déclaration, à notre mémorandum, lui adressé, nous allons organiser, au nom de notre organisation, des manifestations à travers la ville parce que nous souffrons. Nous sommes dans une ville où il n'y a ni route, ni électricité, ni l'eau, ni école, ni centre de santé, mais un monsieur ou un groupe de messieurs s'organise pour nous prendre plus de 100 millions de dollars. Cette affaire des présumés détournements de plusieurs millions de dollars prend de l'ampleur inquiétante, exige la célérité de son traitement par les instances judiciaires compétentes pour éviter les pires chez le peuple congolais qui attend voir avec impatience l'aboutissement de cette affaire. Parce que toute la génération ils ont promettre
nasengi na bino boboya banti valeur boboya makambo nyonso to ezomarche te comme l'a dit ma soeur qui est passée Tshisekedi doit partir. Bonjour monsieur Gerson. Bonjour. Ok, je suis tellement ravi de vous voir. Vous êtes une figure tellement connue, un leader d'opinion. Mais qu'est-ce qui vous a poussé de venir s'adhérer au sein de l'Alliance Fleuve Congo? Nous sommes ici à Rutshuru. Je viens des États-Unis où j'habite, je suis Gerson Kaebe. J'ai écouté beaucoup parler de l'AFC à travers les réseaux sociaux et des informations. Et j'ai voulu moi-même venir voir la réalité sur le terrain. J'ai voulu vérifier tout ce que l'on dit sur ce mouvement-ci. Alors, dès que je suis arrivé à Bunagana, j'ai parcouru les différentes villes. Tu as vu les différentes villes citées. Exact. Tu as vu comment nous vivons en paix avec la population. J'ai parlé avec la population et quelque chose m'a marqué. La population m'a dit qu'elle est assurée, la sécurité est assurée, elle est totale. Merci. Et aussi la façon dont les agents de l'AFC se comportent vis-à-vis de cette population en responsable, j'ai aimé ça. Et aussi, j'ai vu plutôt que ce sont des gens qui ont décidé d'habiter ensemble. Parce qu'avant, on disait que c'était une affaire de Rwandais. Oui. Mais après avoir parlé avec la population, avec la direction politique de l'AFC ainsi que d'autres, moi j'ai vu que c'est tous les Congolais de toutes les tribus et ethnies qui décident de se mettre ensemble, de mettre fin à la guerre et de penser au développement. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi j'ai décidé, avant de rentrer aux États-Unis, que je puisse adhérer à ce mouvement. Voilà. Et donc, je voudrais lancer un appel. Nashukuru Mungu, sema tuwe pamoja sahihi, lakini sina muda nyingi sana, ya chache nitasema. Samahani kwa yote, lakini nitasema na Kifaransa. Nitasema na Kifaransa juu comme l'a dit ma soeur qui est passée, Tshisekedi doit partir. Sisi wenyewe
Asante sana, courage, munakuwa ba evangeliste. Tunaanza revolution. Revolution iko constitutionnelle. Muko ba rebelle? Hapana. Muko ba nani? Ba revolutionnaire. Muko ba rebelle? Hapana. Muko ba nani? Ba revolutionnaire. Tuko naenda mpaka wapi? Kinshasa. Tunaenda mpaka wapi? Kinshasa. Kine? Tozo kende wapi? Toko sukawa? Ozaba rebelle? Ozaba terroriste? Ozaba nani? Ozaba nani? Toko suka na Rutshuru? Toko suka na Goma? Toko suka na Lubumbashi? Ete toko suka na Kisangani? Na Bunia? Toko suka wapi? Toko suka wapi? Courage! Naza général-major Diabolo, commandant chef ya mission ya Sami DRC Sadek. Sami DRC azo continuer mission na ye batindaki ye na chairman ya Sadek. Mission eyaki le 15-12 mois 2023 ko soutenir gouvernement ya RDC kotia paix sécurité na est ya Congo. Oyo ezali kosalela mandat ya Sadek oyo esangisaki bachef d'État nyonso na Namibie le 8 mai 2023. Continues with the execution of its mandate as directed. Koya ya Sadek ezali sous collectif ya principe ya self-défense, action collective na client na ye RDC. To support the government of the DRC. Koya ya Sadek ezali sous collectif ya principe ya self-défense, action collective na client na ye RDC na pacte ya défense ya Sadek ya 2023. Sami DRC Sadek eza na mandat ya offensive mpona kosoutenir RDC koneutralize ba force négative pe ba groupe armé na este ya RDC mpona restauration pe kotia pe na kosécurize pe kocrée environnement moko sécurité mpona bacivile na biloko na bango kolongola danger na baattaque. Depuis déploiement esalami na RDC, Sadek ezotravaille na gouvernement RDC na FARDC korestaurer paix pe kotia sécurité koprotéger bacivile na biloko na bango kolongola badanger baattaque ya baforce négative na bagroupe armé illégal. Lisusu Sami DRC Sadek azosala opération conjointe na baentraînement na FARDC mpona kozala na top na kati ya opération conjointe. Sami DRC Sadek azomipesa mpona paix sécurité na RDC. Sami DRC is committed to peace and security in the DRC. Akokontinue kosoutenir pe kokolaborer na FARDC na bitumba contre ba force négative na ba groupe armé illégal. Président Ramaphosa na Museveni balobi pe na sécurité eza critique pour la région d'Afrique de l'Est. Intérêt na biso eza pe tokosala nyonso esengeli na mibeko international pour na kotia pe na Est. International relations to ensure that peace reigns in Eastern DRC. Nazosenga na gouvernement ya RDC to continuer ko travailler elongo pona paix. Bamboka wana mibale Sud Afrique na Uganda bazana basoda na bango na kati ya Congo. Sud Afrique atie ba milliers
des soldats pour na kobundisa ba groupe armé pe ba rebelle ya M23. Mais ba soldats ougandais bazo supporter RDC pour na kotrake ba ADF. Violence ya RDC esali ke batu bakima na ba pays voisins. Réunion esalamaki pour na kotia sécurité pe kozongisa commerce entre les deux pays. Toza fier pour na commerce entre bamboka mibale. Yango wana totongaki nzela na este ya Congo, mais pona bitumba nzela wana ya Bunagana ti Goma ezalaki sabote. Ba équipement wana ti lelo ezakaka wana moyen tozongisa nzela ezali te. It can also happen to me, so I am in fear, yes. I'd rather die than go to Rwanda. No, it won't, I don't even want to think about it. I would have gone to Rwanda if I wanted to go to Rwanda. I came here. But now you want to send me to Rwanda, why? It's better to kill me than take me to Rwanda. Take my body lifeless, they're not alive. So from today, our new migration and economic development. Thank you. Ba force conjointe wana ezali pona kotia sécurité pe kobongisa business to ba commerce na côté wana. Eza fier kosala business pe commerce. This new legislation seriously hinders the rule of law. Yango wana Uganda azalaki kotonga nzela na este ya Congo. Kasi bitumba entre FARDC na ba M23 nde babomaki nzela wana oyo eza komema Bunagana ti na Goma ezalaki sabote. Ba équipement wana ti lelo eza na frontière tosali lisusu musala te. Merci mingi nasi bolandi tokomi na suka ya dépêche na biso oyo ezalaki présenté na bino missiono ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo soki nano s'abonner te s'abonner et partager vidéo na biso tia commentaire na oyo nyonso lobi ezala commentaire négatif to positif tia tolingaka nde kofinga te pesa pe avis na yo na makambo oyo tolobi ya guerre ya este ekozala penza malamu mingi nasukisaka toujours na prière. Nzambe tata sunga Congo, Nzambe tata kamba Congo, bomengo nyonso ya Congo Nzambe omutopesa biso, yo motokelango na Congo biso tosengaki ote Nzambe, yo moko lingaki tobotama na ba richesse ya ndengo wana, yango tobeleli intervention divine na yo na mboka Congo démocratique. Amen. Natiki pe ba nyonso balandaki ngai, oyo basepelaka na émission na ngai, que la paix du Seigneur soit avec vous. Na bosani te pe kopesa mbote na petit papo na Orléans oyo aza ko soutenir nga na mboka Orléans petit papo le Kanyarkos na pesio pena mbote mingi mambo lesha le grand DJ na pesio pe mbote mingi ba nyonso bazo soutenir nga na bosani binote pitchen papi nimi ba mbote na yango wana bo partager vidéo e kozala penza malamu mingi pona lelo nga na binoto suki awa bye bye. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. Liko
Likola ba politicien ya moyibi Likola ba politicien ya kanyaka Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela baseleki Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.